Maladi nini Jova na ngai ekotelema liboso ya kombo na yo Jehova. Maladi nini ekotelemela yo yaya na ngai. Yango pasi nini papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai. Adversité nini yango papa na ngai ekotelemela yo yaya na ngai. Lisolo ekendaki ya soni obongoli yango na lisolo ya esengo. Mapasi na ngombe mana nzoto opesanga bopemi na yo. Aleluya. Na ekulusu omema soni na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu omema bapasi na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu osilisa sona libota na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu omema maladi na ngai. Masia osi esika na ngai. Aleluya Yahweh. Yesu osi esika na ngai. Eloko papa mama koki osala te Yesu osala mpona ngai. Yesu na ngai senge etala kupepesi bomoi. Soni na ngai bongwani na esengo ochange lisolo bongo na ngai. Aleluya. Yesu ozwi esika na ngai na mapipi na yo Yesu. Yesu nazwi bobikisami na maladi na ngai. Aleluya. Esika na ngai. Esika na Oza mwana ya musée Aïdi Nabal. Ya nzambe malamu, nzambe malamu. Lisolo ekendaki ya soni obongoli yango na lisolo ya esengo. Bapasi na ngombe mana nzoto opesanga bopemi na yo. Aleluya. Na ekulusu omema soni na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu omema bapasi na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu osilisa sona libota na ngai. Wana na ekulusu masia na ekulusu. Wana na ekulusu omema maladi na ngai. Masia osi esika na ngai. Aleluya Yahweh. Yesu ozwi esika na ngai. Eloko papa mama koki osala te Yesu osala mpona ngai. Yesu na ngai senge etala kupepesi bomoi. Soni na ngai bongwani na esengo ochange lisolo bongo na ngai. Aleluya. Yesu ozwi esika na ngai na mapipi na yo Yesu. Yesu nazwi bobikisami na maladi na ngai. Aleluya. Esika na ngai. Esika na yo. Mobimba nazalaki désespéré parce que ce hôtel lolenge na botami après 4 ans aux allons bébé maman na bino kufi et potika na papa za déjà mokolo azo sala le côté bozo vivre na ba condition moko boye et na banda ko vivre comme si nazo mona nazala ko envier ba tutu na banda ko vivre comme si nazo mona ndeye ke non na yaki na mokili on dirait accident moko boye ça nazala déjà désespéré o baninga bazo sala ngapo na ngala banda mona ngo lokola surnaturel moko boye lokola makambo moko be extraordinaire c'est-à-dire la viva qui na lenge mo depuis au moins jusqu'à présent na leki na ba étape moko ko ezala ki impossible mais lorsque akomitungisa lisusu te ata makambo nano esimbi te Yesu azala bomoni
ya pesa yo mafinga pe matu ya bato ekozwa esika bilaka te yo nango likia lisusu likia lisusu yesu naza na bomoi bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Nabi de nos studios. Bonzambe, Lola, les offres d'assis, les amants pour te croyer, rapidement, sur ça, et l'on n'a pas pu fonder dans l'homme de Simangolo, et là, on a vu sur Gisèle, qui est le monté, ma papa, et ma mère, la pasteur, nous voyons monter ma vie, c'est deux mots de père, pasteur, et les amis, si, la bouche, autorisée de l'éternel depuis ce requin, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, les offres d'assis, mon entourage, rapide na baso azosela biso na émission oyo toyebina bozodécouvrir calamité musicien yetu yabino bozodécouvrir etant mpona toka na bonzambe na boyembo epara kotokota na biso masolo na biso ya émission nakoki te kobomba nakoki te fanda kimia nakoki te nazanga maloba nakoki te nakanga Nzambe lekelinga motema nakoki te kobomba Lola
Shalom frère. Shalom. Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Comment on est? Frère Junior Ekando. Frère Junior Ekando. Ekando. Félicitations. Merci beaucoup. Nzembo yo elobeli yo nini yo moko? Nzembo eza elobaka ebele mpo na ngai. Tant otalaka vie na ngai. D'habitude na interprétaka mpenza banzembo papamba te. Etant que chante eza défaut na ngai, mais soki na interprété nzembo c'est que nzembo wana ezoloba quelque chose mpo na vie na ngai. Alors nzembo ezoloba ebele mpo na vie na ngai. Soki natali vie na ngai na ndenge nazalaki kobotama kino lelo na balolenge tokoleli eza bolamu nzambe. Parce que bolamu nzambe eza ebele na vie na ngai. Soki na nina banda kotanga lolenge nini tokoleli ndenge tobotami ndenge tokoleli pe ndenge tokomi lelo komona biso pe ko servir nzambe boye eza bolamu nzambe. Encore basana nazalaki païen bolamu na esalinga nazala chrétien. Esuki na chrétienté te akomisinga na mwana na ye asuki wana te akufelinga pe azopesa promesse que non akoya kozonga kozwanga. Donc nazotala nyonso wana komona même na famille na ngai komona ke oza penza considéré te nozoyoka sango moko ke mutu moko akufa mpo na yo. Mais oh bato bazalaka proche no bakosala ngo te mais ye asala ngo mpo na ngai. Alors tango akufa mpo na ngai tango natalaka grandeur ya makambo wana nyonso epusanga na yembela ye naloba na ebola mosali elekebele. Merci beaucoup. Mon frère, Bando Bazola Nabiso de partout. Qu'est-ce qui vous a motivé que au MIPE c'est la musique, Lolo Komoyembelanzambe, parce que vous avez parmi les jeunes talents au Congo? Koyembelanzambe, comment Koyembelanzambe, c'est loko mutunyo soit ko sala. Pour Bible lobi nyo soza na peme kumisa nzambe. C'est-à-dire mutunyo soit ko Koyembelanzambe. Mais toyembaka nzambe mingi na ba objectif moko besongolo. Ceux qui nazo yemba nzambe premièrement eza parce que naza vivant, eza parce que nzambe akelanga ne lilingi na ye, komona ba merveille na vie nanga ekusenga na yembela ye et puis de deux eza lolenge nzambe apesa eza passion, eza mission nzambe apesa, eza dans les carbon nzambe apesa déposer na mikuti kati na yango, donc nazo subir ka conséquence ya création. Lolenge nzambe salanga moyembi. Donc il y a net surtout na po nous a congolais. Donc naza déjà moyembi na botama na boyembi na kati na donc eza déjà eloko na botama na nzambe déposer kati na moko ya ba particularité na. A déposer kati na mais mingi na musique chrétienne et c'est ngaraké aux vocation ko te pa na nzambe appel. Est-ce que yo ozaki appel ko te pa na nzambe to la muki bo omimoi ko zana ikabwana tikomiko tisana musana na nzambe? Oui, omoni appel tant on tobota maka, il y a des fois batu bae barater. Tant on tobota maka déjà na nyonso kati na biso. Nzamba kela déjà nyonso atsa kati na biso. Toyaka kokuta ngo déjà kati na biso. Azoyeb sa Germain lobi avant okela manalibuma mama na bino na yeba ki on a consacré ki yo prophète des nations. C'est-à-dire avant na kelama déjà ici nzamba salinga po to rutaka quelque part. Bisika na zalaki na lobango na izina nzambe place akela rabatu po tinda baona mokili. Tant nzamba silisa kinga produit fini atsaki ko yemba kati nanga. Po yembi ke na nzela na ko yemba nanga na ko gagner plusieurs baye pa na. Donc ezali kabo eza mission. Eza donc appel na ko constater ngota on azosela nzambe l'église to bandi ko yemba depuis bo mwana to botami na kati église tozokola oh tobotami na famille chrétienne tozokola pauvre maman na biso azalaki mosala nzambe monene église donc tokoli na kati ya koyemba depuis bo mwana na mikuti déjà naza mwana mukeme na muku nazokola mayele zobakisa makena nazokola nazokoma mukolo na musikuta dia na kati ya koyemba ezalaki déjà passion ezalaki de vocation appel ya nzambe ezalaki kati na ngata on a ko découvrir ngo puis moko ya biloko ba chose ya seranga que non eza de nzambe parce que ba inspiration nzambe apesa nga butu moyo ko fanda boyo so inspiration nzembo loyembo Matthieu ça montre que appel à nzambe eza kati na biso appel à nzambe eza kati na biso et bandeko bazolanda biso ba musicien mi babimaka bo est-ce que vous avez l'église vous avez assez ya makolo ya papa moko? Oui tous en église jamais okoki kokoma ngana loba kokoma jamais chrétien musicien sans pourtant passer na église moko songolo ba bazanga église. Donc conseil bango ba luki église parce que za bisiko tozwa encadrement bisiko tokole avant na bimana miso bato il faut oyekola oyeba monde wana linyo kota bonzambe tozana kati église tozo travailler na église mission internationale la gloire de Dieu et pas wapi pasteur elle azokamba donc tozo travailler wana.
Ok, l'homme de Dieu, tu continues à bonne na loyembo cette fois-ci toyokani. Bon, cette fois-ci toyokali qui a lisusu eza moko ya ba titre eza na 4 albums. Vous avez déjà un album? Ouais, ils a en chantier donc toujours continuer pour. C'est pour la première fois que tu as studio to ou que tu as déjà? Oui, c'est la première fois. La première fois. Vous savez combien de temps la musique? Depuis bon mois. Depuis bon. Tobandi koyemba na ba chorale l'église depuis bon mois. Mais kokota na monde musical na bandi on a 2010. On a 2010. Et au banda wapina groupe. On a banda un groupe d'adoration na 4 églises, ça fait par contre za malam et puis na yeko na banda na groupe d'adoration za malam na kokota ba groupe mo na 4 ba na 4 ba quartier na biso to travailler jusqu'à ce que ça ba ki kopesa biso musala na 4 églises et ko kamba groupe d'adoration pe ndenge za ba ki kopesa l'inspiration. Donc aux amona ya musée Aïdi Nabal. Yanza malam, église za malam. Au banda ko yema na groupe d'adoration ni groupe d'adoration, il y a Kingabo 1. Kingabo 1, parce que dans Kingabo 1, Baroun, 2, 3, ok. Kingabo 1, la pension. La pension. Ok, message nous, Melibiso, le lot, Katia Loembo, Bando Bazola Nabiso. Bon, album Nabiso, titre en ligne, est intitulé Il est vivant. Il est vivant. Parce qu'on aime nous. C'est beau, tu as que ça, Likel Soussou. Ok, on y va alors. Baboti,
nakotika yo yeba Yesu nazana bomoi nasengi likia lisusu lokola likela lisungi ya fasi ya lelo okola ezali ya kobima yo yeba Yesu nazana bomoi Yesu kutu mwana nzambe alela moto kebo mwana makila kasi volonta papa esukaki nango kosalema tala inquiétude ya moto ekoki obongola volonta nzambe te sala se na kondima mokolo ezali yo kosepela nesika yo lela banda na yo ta kotombola nzambe sambo ya monaka na mitema mokolo ezali ya kosepelisa yo atana no yo monite atana no simbite atana no nyatite eba Yesu nazana atana no yo monite atana no simbite atana no nyatite eba Yesu nazana angusa pisoni tika kobebisa mabutu na yo akolela lela pamba pamba Yesu azana bomoi tika na yo komitungisa ilaka nzambe eza na kati na yo kelikiso bisiko ozali Yesu azana bomoi tima Yesu liboso nyonso ekobonga soki ondimi tima Yesu liboso nyonso ekobonga elongo na Yesu Nabonzambe lolezo futa likia Yesu azana bomoi olingo bani par là bon message nous transmettre message ça très important pour la bana nzambe nyonso ba bandimela Yesu masiya lokola nkolo pe mobikisi tolobaka biso ba chrétien to vivara na promesse c'est-à-dire vie na biso depuis ton ndimela nzambe eza basé sur la promesse ton ndimela à cause ya promesse apesa biso akozonga koya kozwa biso et lorsque ton ndimeli nzambe destin na biso ezalaka na bilaka nzambe apesa alors nazo yebisa bana nzambe ba likia kolikia na fonction ngo ba espérer ko espérer pour na nini parce que nzambe apesa ka bilaka na pesa ka délai tant susu date ya accomplissement te fixé na mutu na pesa lobi na kopambola yo na kosalela yo boy mais date apesa raté alors na moment wana pesio tina accomplissement nango ezalaka na bitumba ezalaka na ba kambo yake belé so hotel même via Joseph komona azalaki na ba promesse kati na ye mais so hotali parcours na ye ekolobelo belé peso mutu amoni ye boye akomona ye pamba ako négliger akomona ye mutu moko atina te nzoka nde na kati na ye azana ba promesse ya mutu ya kati na ye mais o ezalaki importer ezalaki ye ayebaki nini nzamba lobaki na kati na ye pe azalaki ko espérer
espérer que un jour kokokisama malgré ba difficulté malgré ba obstacle kokoko komela ye mais gardaki toujours bandina ezalaki toujours dans les bons ezalaki toujours ko demeurer na présence ensemble malgré ba circonstances et là que imaginez-vous Moutosan a pays étranger, à ça quelque part, à esclave encore. Et puis, bah, se proposer, bah, bilo comment roboyer, que ce qu'on s'allait en côté, qu'on coûtait au vie cher, mais andimi, qu'on boya, bah, proposition, ma bé, à cause, il y a Oezala qui n'a katina, à cause, il y a bah, promesse, Ezala qui n'a katina. Alors, on a une saba, Nzambe, pas espérer. Nzambe appelle ça au bilaka, Nzambe appelle ça au promesse, à cause, c'est là quelque chose. Attends ce que mon nom est coquisamité. Et c'est Nzambe Zalaka na baeba, ndimi, nan ba monité. Le monde quelque part to yemi na nzembo ndima Yesu nyonso ko bonga na sima c'est-à-dire il faut qu'on croit que non on nzamba lobaki ata lelo te lobi e kokokisama alors étape na nyonso singa mona nzambe a espérer alike na nzambe alike non nzambe mais non ba o musu peut-être ba moni que non promesse nzambe depuis nzamba la kai akomine na suka ke robiki sama ba docteur basi bakati makamna que non maladie aux bientôt là au kufa terrassé par la maladie nambeto ya hôpital je pousse nazo bala te azo bota te ba makamezo komele car azo prier ba problème ezo bakisa makara par là ali qui a le sous to tangama na ngoka keye akomona na éclair te na vie. Merci beaucoup. Question c'est précis makasi toza basé sur la Bible vie na biso mobimbeza kati na makomi na nzambe c'est-à-dire tokotambola selo Bible natangi Bible mobimba te mais natali quand même Bible ba histoire ya Bible bato ba précédent biso bazalaki ba tambola ki na nzambe bango nyonso bazalaki ko vivre sur la promesse de Dieu et na mona mon côté na kati na bango promesse nzambe kokisama te ndenge otsikoloba mususu azana mbeto hôpital mingangesi balembi tozoyema ona nzembo wana ozana mbeto hôpital mingangesi babaye balembi likia pona nini na Bible wana pe tozotanga ezana baye minganga balembaki ezana baye minganga basalaki nyonso bakokai kosala me babika te lokola mwasa azalaki kotanga makila c'est-à-dire yepo na yepe nenga azalaki wana azalaki ko penser même pas qu'un jour akoko bika mais il y a 20 jours ayokaki ndenge pende komoko azotala ngai pour le moment azoyoka mungu nzambe ndenge azobelela un jour moi si wana yokaki eloko mala moi ça na salaki potango yokaka tikaki place moko te asala kempo et puis a manifester ki foi na ye c'est-à-dire ndenge muto azoyoka biso be malgré ba situation ozomona neti kezo simba to komi na suka ozomona ke no minganga si balobi esili mais il faut croire que muto akela yo lokola tiki no envie ayebi le pourquoi tiki envie et puis ce qui nzamba loba ke okokufa na maladie na ngote okotika la kokufa na ngote moi ça déjà si même na quartier na bango banda ko badaki ya okufa na malade makila kutu ba rejeter ata na famille po ba que famille si ba sala nyonso yemo ba sala nyonso c'est-à-dire comment maladie moko ezapo na yetie memaye na liwa ezala mususu neto zo ba bwaza na sida kisi nango ezate tant so azwaki yango na nzela moko boye ya mabete azwaki yango mususu na accident peut-être na biloko auto salelaka mais déjà minganga bayebisi tozo pesoka ba calmer mais zalaka n'est-ce mais nzambe aza capable ya kosala Bible lobi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu nzambe mutu akela yo nzoto ozanango nzambe mutu akela ngo omona dia mutu akela mutu kazanga ba pièce de rechange ata muteme baby ata ba maladie minganga ba traitaka te o baloba eza incurable bisika minganga bakotisaka maboko tende bisika nzamba yaka kubanda esengo nanga ezala so mutu azoyebisi nazoloka lisolo o ye minganga bazongisi endako esengo nanga eza parce que nzamba alingi abanda esengo nanga eza parce que soki mutu akomi na suka nde nzamba abandi alors ntango omoni okomi na suka il faut yemba il faut sepela il faut kumisa nzambe mpo nzambe alingi abanda lisolo asika na bomoi na yo Joseph bamemaki etina suka c'est-à-dire ntango baotie na prison même moi si à Potiphar azo badia pour na mono essaye mon mbolo essaye nini esili nzoka nde na suka ya vie ya Joseph bato babanda mona ke komi na suka nde kote nzamba yaki kobana c'est-à-dire na place au mona penza ki okobimate po prison batia ke zalaki prison moko ma sécurité c'est-à-dire okobimate ozakuna à la mort mais subitement boye nzamba yaki kusala grâce nzela o nzamba lekelaki pour sauver Joseph mutu moko tazalaki na idée nango même papa na ye moko wa botaye wa limbola kindoto azalaki même pas na idée que nzamba ko lekena na banzela wana nde kusana so yebisa batu na bi osana bilaka mais mutu moko ta yebi nzela ni nzamba ko lekela pour accomplir bilaka na o c'est essentiel o c'est important na so yebisa ndeko moko à
alikia andima ki onzamba loba avant na kufa na kusimba ya atezo simba lelo te suka ko simba. Alors biso to vivaka pona promesse monenge tozo vivre boye to ebi ke Yesu akoya attendez tozo sala miso boye pon Yesu akoya po tozo espérer na parce que tozo ndimela na promesse wana omoni kondima na posa batu bakoma na kondima na niveau tozalaka na omoni to longwa kinda kuna biso tozo ya tolobi ke to kende ko sala mission mais tozo penser même pas la danger zalaka na nzela. Tout le monde a des destinations. Déjà, tu vas préparer une mission d'être depuis Nandako. Tu veux dire que tu as tout ça, les missions, tout ça. Oh, tu as tambola na muntu ko salami na maboko na batu. Tu as tambola na muntu ka o muntu a même biso to yeba ta état d'âme na yeto. Tu biso melaki masango sonini. Mais biso na kati na biso to na kondima ke to ko na place to ke ne peut to sala mission to zonga. Alors faut na faut comme la biso ka ta na lien na hotel mais que avant buto yinda na kolia. Ata na zuna hotel avant na kufa vala sani na kozwa pe na kosekela lokola ba mususu. Et nous n'avons pas anke parce que nous sommes dans Nzambe. Amen. Atezo simate le suka suki ko simaka. O memi biso na loye mususu. Nzembo nazo ngana yemba titre nango eza avec toi. Mais likanon et yela ki on a circonstance ni yadi. Likia lisusu eza nzembo na place na miyembela ki na likia nga déjà si na viva espérance wana maintenant nazo transmettre en pas bateau vie nanga mobimba nazala ki désespéré parce que sur hôtel lolenge na botami après 4 ans aux allons bébé maman na bino kufi et potika na papa za déjà mkolo azo sala le côté bozo vivre na ba condition moko boye et na banda ko vivre comme si nazo mona nazala ko envier ba tutu na banda ko vivre comme si nazo mona ndeye ke non na yaki na mokili ondire atida moko boye ça nazala déjà désespéré o baninga bazo sala ngapo na ngana banda mona ngo lokola surnaturel moko boye lokola makambo moko boye extraordinaire c'est-à-dire la viva qui na lenge mo depuis au moins jusqu'à présent na leki na ba étape moko ko ezala ki impossible mais lorsque na s'accrocher na Nzambe na komi kondimela mena bila kana Nzambe na ko croire que non Nzambe na capacité parce que pona banda ko se trouver naza parmi batu mais naza na ba qualité o bato na via ka bazana ngote c'est-à-dire na yebi Nzambe mais mutu nga na via ka yebi no Nzambe te nazo yembela Nzambe mais ami on via ka na quartier ya yembela ka Nzambe te na banda ko s'accrocher na biloko wana na lobaki na ko yemba nanga ope un jour Nzambe ko sala quelque chose na banda ko ya ko zo ba inspiration na ta banda ko composer ndeye ki ko bota nzembo aleki lisusu to na yo ko zo bolamu na Nzambe kati na ko yemba ndenge nazo vivre na ko yemba butu moyo nyonso oyo ezokoma na vie na ngazo lekela na nzela ko yemba kolia kolata kolala nyonso ezolekela na nzela ko yemba or na s'accrochaki na promesse ya Nzambe na monaki bilaka na Nzambe tango tozoyemba même na ba chorale na banda ko zo ba prophétie pa basala na Nzambe ozoyemba ozana eloko te bato bazomona ko ma mutu moka ye ko diriger ka répétition pamba yebiso yo ozala musala Nzambe yo banda ko yembela Nzambe alors na banda ko s'accrocher na ba prophétie wana pe ko sambela ko croire nango lelo Nzambe ta lelo tozana mission maintenant na koka ko ndima pe tokokuta na lelo tokuta na yo grâce ya ko yemba o na s'accrocher nango nde na kuta na frère Alvin. Merci beaucoup. Très parce que le yemba mususu. C'est bon toujours yembeza avec toi. C'est tout avoir, t'es manqué, c'est tout manqué. Nzanga kinyoso ouais tozala kite yango na échouaki ton absence papa yango tina milelo na ngai awa tokutani olobi lisusu na meka bisika na eshuaki olobi lisusu na bandela cette fois-ci likolo ya maloba na yo nakomeka cette fois-ci likolo ya maloba na yo nga nakomeka
ozalaka jamais en retard. Nameka na makasi ya bomoto esimba te o. Nayo nandimaki te ete mokolo moko nakoki mpe koseka. Oh, nga nakomaki désespéré. Solo makambo elekelaki ngai o. Aye, nakomaki désespéré o. Nakomaki mitala lolenge nazalaki. Nga nakomaki désespéré. Nakomaki otala libota na botamela. Nga nakomaki désespéré. Nazalaki otala lolenge baboti na ngai. Nzambe yango ya pe ya bolingo. Nzoka ndozalaki otala na musika. Minyoko na ngai etongo pe pokwa ye. Obimeli nga na tongo bomo na ngai. Olobi lisusu na ameka. Olobi lisusu na bandela. Cette fois-ci likolo ya maloba na yo. Cette fois-ci likolo ya maloba na yo. Nga nakomeka. Oh, nakomeka. Nga nakomeka Yesu. Oh, yesolo nakobima molongi. Cette fois-ci avec mon Jésus. Oh, yambaloyo nakobima vainqueur. Cette fois-ci avec mon sauveur. Esika nakweyaki nakotelema. Esika neshwaki nakobandela. Oyo nasangela na mokili nakozwa na yo. Esika nalela nakoseka lisusu yawe. Oh, jamais saint. Cette fois-ci avec mon Jésus. Oh, jamais seul. Cette fois-ci avec mon sauveur. Pourquoi moi te nasa déjà kosepela. Elongo na Yesu nasa moto nesengo. Kwete Yesu akoti likambo na ngai. Tala Yesu bongo libo moi na ngai. Tala Yesu nunisi. Tala Yesu kolisi bolingo na ye. Tala Yesu longolinga kolela nzambe oyo. Tala Yesu bongoli lisolo na ngai. Alongolinga na molongo ya milelo. Akotisinga na molongo ya sengo. Alongolinga na ndako ya milelo. Akotisinga na ndako ya koyemba ye. Nakomoseka bisika na lela. Nakomoloba bisika nazangaki maloba. Voilà. Nakomi koloba bisika nazangaki maloba. Yes. On a expliqué biso message dans le catalogue mon papa. Merci beaucoup. Tu transmets avec toi. Avec qui? Avec Jésus. Au monde dans la vie, il y a des fois tu me sale la kabiso moko sans peut-être tu kanzamba me sale la kati na biso. Na lobaka tout moment tango nzamba bengaka mutu. To kansa ke mutu azo sale la nzambe. Oh nzambe mi sale la kana kati na biso. On constate que nzamba bengi yo azu molimo santu na ye apesi yo. Molimo nde alobaka na kati na yo. Soko ozote ya bien et la kisi que Saint-Esprit azote ya kati na yo. Alors tant mutu azo sala na ba propre effort na ye moko ako aboutir na échec. Tant mutu azo se tenir ko compter na kela satanga kotala na mayele na expérience ya vie azanango apoyi ko associer nzambe na vie na ye ako réussir te. Nzembo oyo ezolobela na baye ba meka ba sala déjà na makasi na bango. Baye ba luka vie en dehors ya Jésus-Christ. Baye ba luka bo moyi ba luka nyonso eza apprécié pour na bango bazwa te ba meka ko associer nzambe. Ba sangisa nzambe. Bisika ba eshuaki bisika simba kite elongo na nzambe ko simba. O remarquer na nzembo na zoyema na lobi na place moko na lobi pete la luka ki butu mobimba zuite. Mais tango Yesu aye na tongo
Petro azalaki pécheur moko o azalaki na expérience, c'est-à-dire ayebi place ni na koko boaka filet poisson mbisi, ayebi na moment ni na koko kende na mai poisson mbisi, mais cette fois-là akendaka akei aluki azuite asali na lolenge nyonso azuite na tonga azozonga désespéré na tonga azonga na mawa alobi na ndako bana lelo bakolia te alobi ekosimba te mais Yesu abimeli na tongo tango ya ebise Pierre boaka filet na mai. Pierre comprendra que l'eau mon côté. Nous sommes quand Yesu azana yelongo ayebise boaka filet na mai. Pierre ayebise abi Seigneur ndo ozomona ngabo na péché butu mobima na zuite mais alobi eloko moko bakisi mais sur ta parole abi likolo ya maloba na lokola yo lobi na kobwaka filet nde nazoyebisa bato moko nzambe azoyebisa yo cette fois-ci kende na ye ekosimba likolo ya maloba na nzambe muta eshua na nte soko okei ko péché na maloba na nzambe na etinda na nzambe oko eshue te. Un jour nzambe abimeli Moïse azobimisa bango na Israël azobimisa bango na Egypte pom na bango na Israël tango nzambe akuta na ye bazosola na nzambe Moïse ayebisa lobi marqué osalinga nzambe devant Pharaon mago adoptenga na ba pouvoir mago pesinga nyonso mais si okozala na biso te kotika biso to kende te soki okozala na biso te c'est-à-dire ata nzambe apesi yo appel ata nzambe adoto na ba pouvoir lolenge nini mais si le Seigneur n'est pas avec toi okosala eloko te ndo moni mo quelque part bi sans moi vous ne pouvez rien faire nda ajuta ki na suka émission na nyonso ayebisi bango je serai avec vous jusqu'à la fin du temps pona nini avec Jésus il y a la réussite bi pas le choix qui so ki obandela na nzambe cette fois-ci je t'assure qu'il va réussir bi pas le choix qui nzambe ayaka ko banisa mutu ka place le choix qui c'est-à-dire bi pas obwaka ki filo zuite cette fois là kende na maloba na nzambe okozwa atotanga ki année passée aux zuite kende cette fois-ci na Jésus tant muso mais maman ko kanisa ki ozalaka mael o mael ezalaka Jésus kende na Jésus ko réussir au choix qui peut-être na libala mo taki papo tamura na nzambe surtout ça ba bazo balana en dehors de Jésus-Christ ko balana en dehors de Jésus-Christ ça libala ya banimai parce que bazo sala ba choix moko o ezanga boyebi Bible lobi la sagesse de ce monde est folie et pas nzambe yozo kanisa ko za mayelo poni mwasi ya malonga o sala ki choix wana en dehors ya Jésus o choix malamu basala kana kati ya Yesu donc le choix ki na mariage ya liboso zonga sima ya mba Yesu kende menana Yesu akopesa mutu ya vie na yo cette fois-ci amen otikanga na bala te na kota na relation te soko ozana ngate yes otikanga na kionguluka mukanda musala te soko ozana maite amen donc cette fois-ci mekana na nzambe na kenda inga moko o choix ki ozai na nzambe yes tikato lobake oyo ozwate na ba offre effort na yo cette fois-ci tu en auras à la grâce de Dieu, la facilité nous sans fournir tes efforts. Amen. Toujours que ce qu'on a besoin de l'homme de Dieu. Amen. Loye masuka to komina suka. Toye manzemuni. Ok, ezanze mo calamité na ça il déjà clip nango bazo mais un peu comme monter clip nango titre nango eza à la croix. À la croix. Seigneur, azane sengo ya kopesa bomonanga lelo komika bambeka ofuta nyongo ya masumu na ngai yanga masumu ata makila banyame kokaki te esengaki liwa yanga moko to ya moto amikaba nisika na ngai
Alléluia. Ondima kofuta nyongo na ngai mwana mokili ezalaki ozela liwa mpona mabe na ngai yaya masiya ozwi esika na ngai. Alléluia. Opesi ngai esika na yo, ozwi esika na ngai, ozwi esika na ngai, ozwi esika na ngai, esika na yo. Seigneur, moi je sais une chose, scellée dans mon cœur. À la croix, tu as pris ma place. Moi je crois une chose, scellée dans mes pensées, Jésus. À la croix, tu as pris ma place. Osombanga na mbongo te, opesa olopalata te masi, opesa yo bomoi. Osombanga na bomoi na yo, osopa makila bosantu, mpona kosikola moto masumu lokola ngai. Na ekulusu, na lisolo sika bomona ngai banda, lisolo ekendaki ya soni, obongoli yango na lisolo ya esengo. Bapasi na ngombe mana nzoto, opesanga bopemi na yo. Alléluia. Na ekulusu, na ekulusu, na ekulusu, omema soni na ngai wana. Na ekulusu, masiya na ekulusu, wana na ekulusu, omema bapasi na ngai wana. Na ekulusu, masiya na ekulusu, wana na ekulusu, osilisa suna libota na ngai wana. Na ekulusu, masiya na ekulusu, wana. Na ekulusu, omema maladi na ngai masiya ozwi esika na ngai. Alléluia. Yesu ozwi esika na ngai, eloko papa mama koki osala te, Yesu osala mpo na ngai. Yesu na ngai, Seigneur tala kupepesi bomoi, soni na ngai bongwani na esengo, ochange lisolo bomo na ngai. Alléluia. Yesu ozwi esika na ngai, na mapipi na yo Yesu. Yesu nazwi bobikisami na maladi na ngai. Alléluia. Ozwi esika na ngai, opesi esika na yo. Wow, bon Nzambe na bon Nzambe lo les ofuta. Félicitations mon bien-aimé. Yesu aswi esika na nga apesinga. Esika na ye. OK. Et au niveau de Bani. Oui, merci beaucoup. Alors on a toqué dans la croix, il pas il solo ya bomo na biso asike banda. Liboso to banda ko vivre lokola ba mpato e bungi nzela mutu na nzela na ye à cause ya ba mabe na biso, à cause ya désobéissance na biso, surtout biso ba oto yebana kite panzana. Surtout biso ba païen, biso ba peuple oto bazalaki ba israélite te. Tozalaki bato tozalaki à l'écart. Nzamba banda ko considérer biso te no moni même na Bible Yesu azo ebisa mwasi moko lobi iloko ya bana bapesaka na bambwate tozalaki bambwa. Mais nazo constater que na Bible bazoloba ke les salis maintenant eza à la portée de tous. Oya kondimela Yesu masiya lokola kolope mobikisi azwi bomoi na seko e Yesu wana apesaki bomoi na ye mpo na biso. Papasi na biso amemaki yango, masumu na biso lolenge tozalaki ya mabe, lolenge nzamba kokaka kotala biso lisusu te po a chaque te banda kosenga makila e ya kozipa masumu ya bato po nzambe tellement za mosantu asoka kotala mokili na mabe ebele te aya omona ezalaki à tout moment souverain sacrificateur banda kokota sacrificateur banda kokota na temple à tout moment ko sopa makila na Israël po na nini po ke makila wana yeba ko couvrir masumu mais simba ki kaka te na masumu na biso le cas tellement belé nzambe moko a décidé ki koya na place biso to kufa o Bible lobi le salaire du péché c'est la mort na place biso to kufa pona mabe na biso yenda yaki kozwa bisika na biso akufi poete biso to koma lokola ye
prix oyo apeyaki mpona kosomba biso eza vie na ye, c'est-à-dire aboyaki kopesa wolo palata mbongo azwi vie na ye apesi en échange mpona korachete biso na libulu deja tomikotisaki na masumu deja tozalaki nango ye azwi ezalaki bosantu na ye alatisi biso. Merci beaucoup mon frère. Tu comme une émission La Voix Céleste. Album aux préparé. Titre dans les années. Album titre dans les années Il est vivant. Il est vivant. Au combien de niveau ni? Dans la préparation déjà ils ont troisième titre. Toujours nous avons lancé déjà des titres. Ils avec des gens et ils marquent tout. Tu sais qu'on peut na YouTube. Pour mettre un peu comme balancer un peu na chaîne. Est-ce que producteur Azat ou comment? Producteur Azat toujours bon juste. Na minute album là n'est limité. Album là n'est limité. Un besoin le producteur. Toujours le producteur toujours le bateau bako soutenir musala nzambe ke liboso toujours luka bateau bazana posa même intégrer groupe yokoya ko pesa biso ba idée yokoya ko encourager biso na moyen financier za la ba conseils za la nyonso tout na posa batwana pas pour ça plein biso pour album ozo raisonner za na combien de titres banzembo eza tellement belé banzembo eza belé mais ça dépend ba moyen to ko sana na maboko to so to mone comme moi na nombre moko boy ki to bimisa album to bimisi mais banzembo eza belé c'est-à-dire ceux qui mutaté misolo na je to ça la banzembo donc ça au-delà à 30 au-delà à 40 vraiment on est déjà plus de 3 albums te boy message na bando bazolando peut-être a touché na banzembo to yema na message au transmettre les lots azana posa peut-être que a contribué à son na musalozo sala pour que aussi ça banzembo na studio au sala ba clip au esengeli a soutenir œuvre au ponebima bazolando enseignement bakozo na contact ni peni nyokoro bana ba. Merci pour na bino ba otala biso yesi bino bozo mona biso na biso tozo mona biso te bino te na topesi bino mbote na komona yeso to yaki liboso na bino pona kopesa bino message ya sali message ya kondima message ya foi yo zana bilaka na nzambe nazo assurer ko bungisa likiate côté pate côté la gauche à droite te tala pesa na kati na yo o nzamba loba pona yo eza ya vie na yo omi lobaka na kati na yo ki ata soki na monite na komona kaka na kokufa te sans pourtant na monde zala lokola simeo nzamba kokokisa ba promesse na kati ya vie na yo. Alors toza na comme na frère Junior soko beti Junior Kando sur Facebook ko ozwangai numéro na biso ya téléphone eza 082 plus 243 082 33 50 853 au bandé dans sous plus 243 82 33 50 853 sur Facebook comme Junior et Kando Okomona Biso et puis sur YouTube déjà au Betty Junior et Kando Okomona banzemo na biso en ligne okoyeba na ko télécharger eza pour le bino. Merci beaucoup mon frère. Numéro na ya wana c'est Bonzambe na Bonzambe lola ezo photos za accompagner comme on a une maman Sœur Sarah Bikoko. Ok, prochainement tu attends et recevoir bino papa. Un frère Ribé Adila. En tout cas, tu comme na sur émission na biso, tu attends et recevoir bando na biso na deuxième numéro auto sala prochainement Bonzambe na Bonzambe lola. Ezo futa simana on te roba ke nzamba boto koye. Wapi merci na Arnaud Oyo Azaki Sima ya caméra pe na ndonanga Bona Kankou, il s'appelle Kankou, non? Bona, topé sur l'homme de Dieu, on se trouve à la prochaine page. Le temps passe, et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener.
est né. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Laisser de traces, comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner? Ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner? Perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre. Si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner? Perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre. Si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner? Demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner? Demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Iwa tango yaka amemaka moto nyonso. Moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka.
nyonso bato bakoki ntango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini ntango eza koleka ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe